Merci à vous parce que vous êtes si présents de suivre votre émission vice versa. Aujourd'hui, Tozana Mawa, parce que Toti Matanga Yara Jakula déjà biso de précédé avant. Yarokoma Awa déjà Korezana Simana biso Zokoma déjà. Un grand merci à Erli Chikeva Kimbangu Télévision, Peggy Titan intelligent de la presse congolaise, le Parallelo. Jamais ainsi là, toujours là dans l'actualité. Merci aussi à l'équipe technique qui m'accompagne à Kimbangu Télévision. Havre mes télévision parce que biso to salara musala o eza ba professionnel lelo nega na yebisa ki bino Peggy Titan bozala jamais dessus parce que na bateau tout bozola ndangai partout dans le monde. Merci à Amigo Ngombo Motema Olivier Ngombo. Merci aussi à mon papa Jolili Atala en charge et annonce, le PDG à Translation 7 depuis Londres, pourquoi pas à Clairbeau Boulamino garçon de Paris. Pour na rozala bref to outi manque matanga ya Rajakula vraiment. Merci à l'artiste musicien pour la solidarité. Nous avons vu Kofi Olomide, Oazalaki Awa, Weranson, Jibem Piana, Binafile, Fabras, tout le monde. Tout va rendre dernier hommage à Bango et pas à artiste l'icône parce que comme l'homme de 6600 phase, il y a danse parce que yem ta binisa biso ba bareko. Merci aussi à l'honorable Henriette Ouamou parce que nous bomoni place au Tozali bana bandalungwa clan Wenge tout vraiment ba rendre dernier hommage na bango na celui qu'on appelle Rajakula Totorino mareke vena biso héritier Watanabe Gogan azomwa kombo mais azupeka kombo l'icône donc matang l'équipe bien. Comité organisation, merci beaucoup na Solba solidarité à Bana Bandalungwa ndenge vraiment bazaki wana organisation tomoni matanga ebimi kitoko mais lokoka na kamwe bandeko na biso ya presse en ligne tomoni bango te na matanga tomoni bango na matanga te bango balingaka ya bateau bayebani mais tant qu'on a Kofi Olomide l'artiste l'icône de venir ici ça veut dire que Venabiso Rajakula azaki mutu moko boya pamba pamba te azaki vraiment mutoyo o apesa image ya danse na République démocratique du Congo tango mona ba bloka bakra l'autre moment ne comment ça la marque na orchestre soko oye par exemple peut-être pour so lingo bina il faut bina bloka ya Rajakula donc c'est une icône donc je pense que bateau tout beau à la brancher na chaîne Nabino Kimbangu Télévision avec Madame Nabiso la patronne. Moi je suis un motema très sympa. Maman Solution, Erline Chikeva. Oiseaux elle a toujours là avec Peggy Titan le Parallelo. Pour la confiance parce que je suis le chroniqueur culturel. Maramou est culture, botiki lango Peggy Titan malgré qu'il n'a pas polyvalent. Et ça maramou ya politique na ça mais olokoza vraiment domaine sur la culture. Donc je pense que tous vraiment ma interview avant Corée bomona vraiment nengeni je pense que bomona déjà l'annonce nabiso nengeni ni Corée bimi déjà manque absence il y a bande on a biso après en ligne au balingara mais mingi biso na Kimbangu Télévision to le bien que tozala pour la bino déjà là corps déjà dans la simalanga déjà moni mais n'a profiter n'a d'abord déjà interview pour ne ça la bino bien bon elle a toujours branché na Kimbangu Télévision awa professionnalisme madame Arline et ça lobby yango que Peggy Titan tu es là parce que tu es mon frère dans Tozalawana madame Arline Chikeva donc Tozana tozo kene to ça interview et puis tozo ngana sima si na abonné na biso Erli Chikeva Kimbangu TV Oyo bozolinga émission na bino vice versa lelo ne na lobiango nous rendons dernier hommage na l'icône de la danse Rajakula yemto vraiment o lelo na ba orchestre ne na tsiko loba yango bomona ki déjà be amona maman ndenge nini ba danse même ya Suède mais ba créateur nango ba vena biso ba donc Camilo Bazate tozakara awa na matanga déjà je vais dire bonjour na be amona maman Oazali petite sœur il y avait na biso Shiga petite sœur il y avait Nabiso Rajakula, petite sœur, il y avait Nabiso Don Camilo, ainsi que Kofi Olomide, a immortalisaka, Venabiso Rajakula, a immortalisaka, Venabiso Don Camilo, les autres ont petite sœur, nous avons la paix musique, Floco, réseau Kenekitoko. Déjà, tout le monde a rendre dernier hommage na l'icône de la danse, au Azali Rajakula. Déjà, je vais dire bonjour ma bé à mon maman. Bonjour Peggy, bonjour. Non, l'ingapon a tout banda batma, bayoka moi mélopé pour ne ça la moi bien, n'engue tout le laka Rajakula, au rendre les sous dernier hommage, tout le monde a qui onengo ya qui jour yamatanga, tant ou non matanga ya quitté, le lo yé jour ba Kenekukundai, mais nabi ke bino boza ba soda, boya ka jamais
pamba boaka na mundu ki na linga au sala biso ne fisque moi eloko mo pone pesa epesa plaisir na Erline Chikeva Kimbangu télévision o azolanda biso bana Paris bana le monde entier bana Finlande bana le monde entier ba Rolanda be ya mona maman na chaîne O. Merci Peggy. Merci. Yuma simple uti pale na mokumba ya badie. Yuma simple uti pale na mokumba ya badie. O na mokumba ya badie. Etoko na ye na loboko. Etoko na ye na loboko. Ayolele raja kula o. Botika ngai nazonga mboka pa mama. Mibalanga na yaka mikolo nyonso se kobeta. Mikolo nyonso se kobeta. Na lembi na ngalo jijo. Et à moi, la maman. Merci beaucoup, maman Béa. Bah, souvenir nous aux pour na Raja Kula parce que na talaki on a émission dernièrement le Big Kazala qui moninga ya grand frère na yo donc Camilo na lingo bete la biso histoire na bateau ba kolanda biso na Erline Chikeva Kimbangu télévision ba retenir nini passage ya Béa moi na maman oyebana ki ndenge ni na ya na Raja Kula. Bon, na na Raja Kula azali kamada ya na donc Camilo na ya mpaka lozizi o azana poto azana France ba kenda na Suède. Nde na emalanga ni wana tango to abana mike bango ba osala gekiko baki bayaya basaki nini mo bo binga gekiko bazali na gekiko bazali ko beta bani ko disco loko bana ba osala siko basali show basali boy nde bango basalaki bazali osala ngo on immeuble ya Jamanis bazali ko sala ba place ebe biso ka ba mike to ko landaka bango omona ba bengali biso to temika na porte wana to ko sela po ba mike mo ba kota sika na esate ndenge pele to kola ndenge mise ba danse na ye ba danse wana bimisa ki ça ka pe succès et bima kutu ba meilleur danse ni no yebaka à l'époque au Raja Kula salaka net sonzoma na bare kopo yebaka na yebaka ngo tango ça pesa ngo zaiko danse wana ça succès le to ba miketo mona ngo donc a beta phase au mona so ka bin ache boy na ça ba souvenir na wana mais ye pas za olinga ngai au mona so ka ina ndaku ya moka otinda na ke zo ba bomi bani bilo mo ngane ngwana no aze ya moko bien pa na ngai parce que toujours encourager ngai le lot moni dernier jour naie hommage naie be à moi na maman et le roni ko koloba na ba char internet o bazola na Erline Chikeva télévision ba retenir nini passage na yo awa na matanga ya donc Camilo ya Raja Kula et ya Raja Kula plutôt bon ngana yepo ngana sa musicien na chanteuse ya folklore avec un folklore moderne tous en tendance mongo mais to beta ka ki mongo te to beta na ça to invita que même na répétition na biso au mona ki nzema chiluba pesa na kati nzema kikongo pesa na kati donc tous international tous beta nyonso tu es pas anglais to kotia et on a moni étant que chanteuse étant que musicien il faut rendre toujours hommage na moninga po on les asuri kama ya te comme kama moninga lisano moninga on asaka masolo wana akeye atiki biso pe a son âme biso pe to tikali to kokoba no mobembo to ebi pe lobi na biso ne ko ya te yango il faut toujours rendre hommage na ndeko oyo azali na bino asepesaki bino o pe atiki ba souvenir na nga mokili atiki pe bana na ye donc baza ba œuvre na ye oyo atiki yango moto ye pe pona komi monisa même na dernier jour na otiti na morgue yango mona ye pe awana na nini pona toujours kokabola na libota na ye pasi wana pour bokabone ça rapasi mingi na motema. Merci be amona maman pona suki ça to mona ki présidence ya Koffi Olomide awa esala ki ope ndenge ni ya komona pe grand frère na Kulutu na Koffi Olomide ko reconnaître Raja Kula. En tout cas, na sepele na makasi, na sepele na makasi. Même atale donc comme la kufaka mutu na mona ka pende longine ka Koffi Olomide. Donc eza sens moko ya bien ya kola ça vraiment que tous a toujours ensemble. Tous a toujours ensemble ko tala te ke nga na za songolo pakalate. Et en passage à Koffi Olomide sepele sanga makasi na nenga yaki na nenga ba sepela ki vraiment esenga esengo mingi na motema. Et on appelle si merci grand mopao o ezale ki na obe ya mona maman le ka donc Camilo. Donc il a sepelé mingi na passage notamment ya ki lobi vraiment et c'est un plaisir. Merci beaucoup grand papa. Merci beaucoup ma Béa. Donc nous continuons donc on est sûr que Torozoyo. Merci beaucoup courage Rosimba. Ezara maramamokili donc on même taper Saraye mutazwa kaboto la donc. Bonjour Veraja. Bonjour petit nangai. Ndokande ozala rapé
Moutaba musicien parce que tout le monde a dit José Cartouche a immortalisé que tout le monde n'a pas tant à Rajakulo. Il y a pour na kindoi, toi il y a vraiment pour na que vous appelez mécène, on a le lot na yebi que au soutien à rapper ba musicien. D'abord bonne santé. Santé ça bien par la grâce de Dieu. Rajakula. Yo Rajaveka et Rajakula. Donc on a zalaki au monde angai. Donc ezalaki business so bien comme ça Rajakula na Kester. Que ça bien Rajakula bien karangal Raja Kester comme confusion. Ozomona ngafo changa Rajaveka Rajakula te po bien Rajakula pas zalaka. Ngape sur Rajakula ezo pesa bien tenga changa Rajaveka. Ya wana Kester chinagiro ba bano bien ngasko Rajaveka. Donc on a zali penza au monde angai donc est-ce que l'image nini to ba souvenir nini au garder vraiment parce qu'il y a dit qu'à l'époque où on a basera babareko Rajaveka ozalaka nanu nanu ozalaka na elenge ba souvenir ni au garda pour nandeko na Rajakula ba souvenir na garda pour les rwana osa monde na monde musique parce qu'on a comme chrétien na tika monde wana nazalaki pour na kipe producteur na produire la musique. Mais donc yépé à ça la musique. Donc le va souvenir dans un bien azalaki un bon musicien puis un bon danseur a créé biloko belé pour la danse. Yango siko donc azalaki va souvenir bien azalaki wana musala na zako sala. Au côté la biso quelques danses au yebaki à l'époque où ça la succès Yara Jakula. La danse naie tango bazalaki na zaiko oyo basonzoma wana sonzoma basonzoma yaki bakréé biloko nango bakréaka na nani oyo akoma na poto norba na norba mpo norba mpe mwana bandali ebaki créateur ya badanse bango babiloko bakréaka wana basonzoma et puis na biloko ne mingi aza kosala bakombo yango na bungi yango nazoyi bango suti babareko nyonso nayebaki yango sikoyo mingi nayebi suti esi ebungibungi. Est-ce que na bana na bino babotami lelo moto mpe aincarne Rajakula na badanse okoki koyeba parce que oza mpe moto otalaka musique eza malgré otika okoma chrétien est-ce que mwana nini ozomonaki aza na lokolo ya Rajakula na bamusicien ya lelo? En tout cas nazoyeba mpe te nazoyeba mpe sute nazoyeba mpe sute en tout cas nazoyeba te ozomona ata mwana moko te azobina ata ndenge otalaka na télévision maki okoma chrétien mais ndenge otalaka na télévision mwana moko azobina lokola Rajakula ndenge azalaki na bana lelo bana na bino ya lelo bamusicien ya lelo bamusicien ya lelo bana soki otali mpe bana wenge nyonso bawera son babinaka makasi ebongo fali fali mpe abinaka makasi to baza ebele en tout cas baza ebele baferegola bango tu wana en tout cas babinaka makasi. Merci beaucoup Veraja. Message nous coupé ça n'a dit que ozana bana na poto bandeko pe bazwa libako ya kotala yo to moni on a matanga Rajakula pesa message bandeko tout balandi biso par rapport à organisation baleli Rajakula vraiment pesi vraiment honneur nae et surtout bino bambiaka bozana bandalungwa vraiment botiki ndeko na bino te dernier message na on a bandeko tout bakolanda o bisika nyonso même na Berlin même na Allemagne partout dans le monde. Va retenir ni passage na yo ya Rajaveka. Passage na ngana ko loba en tout cas au moni na mokili otoyaki toza ba passager to ba passager ndoko en tout cas photo numéro Seigneur pour nous sozo sala ba yote ya biso to numéro Seigneur pour o nyonso koleka asalaki mouvement makambo na tana ye siko nzambe azwi récupérer le message na kopesa na bato bandimela Yesu Kristo oyo aza mokonzi mpe mobikisi na biso message yango na koloba donc bato nyonso baye kolanda moto azalaki moto monene na kati ya mboka na biso na musique donc atiki mpe histoire na ye en tout cas famille na ye en tout cas tout ça nsima na bango donc mes condoléances na famille na ye même na bana na bango bana no atiki en tout cas merci papa Rajaveka Junior Masouemi azolanda oye na madame depuis États-Unis merci bako sepela tant ba remona image. Ça va, la pesi bango ambote mingi hein, ambote mingi. Ça va. Merci Vera Javeka. Bonjour Mandan Chante. Ouais, bonjour. Oui, on a une décision dans matanga Rajakula o tonini parce que tout le monde veut rendre un dernier hommage bateau bazolanda yo partout dans le monde. D'abord ba souvenir que vous gardez pour Rajakula parce que yoza musicien oh lelo yebani mokili mobimba. Qu'est-ce que tu veux dire? Nagi wenge na 89 na kuta Rajakula pesa wenge papa apesa ba legi na ba wera son ba jibin pena papa wana na 89
et azaki grand frère nga peut-être na rolonga na dimamboma na rolia pa na bango ou bien pas ba yedi masiku pas to benga dekani. Alors souvenir de belé est bien avec grand frère avec na conseil belé et azaki pe rankine penate. Nous avons une participation dans la matanga étant artiste parce qu'il y a des artistes. Papa lelo qui chasse les obines presque. Sont au 40%. Donc à Salaming Ramboka et na sengi ba dirigeant pays to sengi ba merci nengi ba penser pour na ça payer. Mais et ça le célibataire c'est raja kula na liwa to sepeli. Mais so ba talaki étant azaki ne bomoye nga za ndenge mususu. Parce que na bomoya lukaki tonga ba chaye po bika. Mais moi na gité. Mais bon, mon état a couffé n'engue enveloppe bimé belé oui, to sengi gouverneur merci. To sengi gouvernement merci parce que tout le monde va ministre Godé Baye. Yemo be gouverneur a salé makamunyo sona adjoint na mais d'abord moi ibata la rabiso, hein, d'abord moi ibata la rabiso parce que na liwa on dirait comme plus bien que na bomoy. Mais sinon to sengi bon merci et voilà to sengi minobe merci ne pour penser quoi assister biso. Voilà. Dernière question dans Ezali, pourquoi aujourd'hui Banatif Bandalungwa Bachara plus clan Wenge tandis que Rajakula Nengolobi qui est à 89 au Gutagila Jakura Jakula déjà mais les autres Rajakula Koufi Tomoni ba valeur na ebimi. Mais pourquoi ils ont zalaka bino plus croire un clan Wenge mais na Bandalungwa to yeba ekité que to zarape na Rajakula moko mais les londe uchiko bima. Ezali pourquoi bon Wenge za na ba dirigeant nango biso zaki ba travailleur na Wenge simple mais Wenge za na ba dirigeant et Wenge faut être bango na ba makamba boye faut pas to ba na bango makambo sel de cas faut pas l'ensemble le bana ba botami makambo salame belé ba koli batu musuna kata Wenge ba komina ba koko alors faut pas yeba que c'est le moment ya ko telema cause la dirigeant ya groupe oui mais un bon dirigeant ali muto ya biko gérer makambo belé makambo za ki biso Wenge nde biso Wenge te mebe bango Wenge parce que surtout biso Wenge ba bako bino bosani na Wenge bon bango Wenge fallait bazala. Fallait pas aller au grand complet na héros exactement ma stratégie au grand complet bango sobaye ingénieur Blaise Boula aliawa président Jimmy Pena aliawa président Vodanson aliawa bisoto dali omoni na Marie Paul oui bana on la poto na balem pela mais fallait quand même tout ça la moi idée moko boy mais ça n'a rien bon ne pas comprendre que ma belé faut aux ensemble pour quand on parle de Rajakula en tout cas azalo ko la moi parapluie na bango pour Wenge bina bakitisele ya matabani banini vient na bango raja vient na biso raja mais ça n'a rien toi il critiquer toi le bagara makambo ne faut moko na moko zo ba leçon na ya zo maile mais vraiment souci à l'engrais to yebo net ngana yebo ye fait to kuta pena ba grand frère na nyoso ya makama masola Wenge bazala po raja kula se bango mais ça n'a rien peut-être bagara banzela ou soit ba ebine ba osala likamango. Voilà quoi. Pour incarner Rajakula na kimono ya baneo kimono pourquoi cette vêtement les ara façon à coller là non il ambe ali kala nga mukale technique il ambe na nga yebelaka no golata donc il y a l'attaque à l'attaque bien biso le kuti bango na monde golata mais biso idéologie changu idéologie ngeli to kuti on peut na bandal ya propre donc tu peux ça ba honneur tu peux ça ba honneur parce que à mon quand même que ba banda ba ki salité te ba ki soin quoi. Voilà. Merci beaucoup. Toujours na Erlin Chikeva Kimbangu télévision toza ana bambiaka bato vraiment bayebi source ya musique na biso mboka parce que ngana loba ke musique na biso mboka et uta na Grand Calais jusqu'à nos jours yango na solola na vedilu autre megato sur la moi muke papa na biso malgré que kima mo na circulation mais nzamba pesi toujours vie ngapo na ngana na sepeli mbote papa di mbote mingi na sepeli mingi mais malheureusement tokutani ka be sika matanga bo sika ke biso tokokutanaka comme ezali te acha kula zaki moninga to leki to na ebité so azaki leki donc acha kula ina musique akuti déjà bino déjà tokobeta déjà tout cela bon ye paza kolanda ndenge mpe tokosala mosala na biso. Ok papa di na linga bino ezala mbala moko émission hein pona ezala interview te to sala maman émission pona zala bino nyoso awa papa di est-ce que ko ko betela biso parce que lelo ba leki na bino to ba na bino ba yeba ka source musique na biso te na bi ke yo yeba ka pe Grand Calais est-ce que eloko ni ko ko loba na bande ko baza ko landa biso musique na biso d'abord e uta wapi parce que eloko on to ko sala ngo discussion ndenge na zuyo zali papa zali mbiaka na sir to kutana matanga Rajakula mais to beta pe moi lisolo musique na biso o lelo ba bana na bino ba leki na bino ba ko bénéficier na
ntango biso toki nano bana mike tozoyoka bawendo bapolo mwanga wana ezalaki na ndenge ya bamikolo biso toki bana mike mais nsima nango ntango biso tokoli toyei koyoka sikoyo miziki ya bagrand calais barochero wana tozokola na yango entre temps toza kosepela nango makasi mpenza biso soko tokombi mpenza tandenge mosala ya miziki ezalaki ndenge toza koyoka banzembo wana bagrand calais barochero bafranco yango eloko epesaki biso inspiration tosala mosala ya miziki yo ozalaki génération moko na bapapa lutumba bajoski kambukuta to oza na génération nini bandeko nini oyo lelo oyo tokoki kozwa mwa référence na bango ozalaki na bango biso toa bagénération ya joski bajoski lutumba baza bamikolo na biso yo mpo olekai mwa moke na oke jazz non olekai na oke jazz te kaka bandaki na diamant bleu ezalaki ya Givano, tout cela, Botan. Bavon Marie-Marie, oui, qui est Bavon Marie-Marie. On a notre succès, on a plutôt Tozana. On a beau ça, non, succès, non, on a après Diamant Bleu, tout le monde a Diamant Bleu, tout ça, les As après, tout ça, les Empire Bakuba. Où est-ce qu'il y a un ennemi? 69, 68, 69, 70. Ok. Souvenir, on est au garda pour aller dans Rajakula. Azalaki mwana moko boboto mpe azalaki na courage très courageux mpe alingaki mosala na ye mingi asalisa ye nga mpe na ntango moko nayaki kosala korepete na gitambo nakoki kozwa bainstrument na biso na yango te mais lokola azalaki pembeni na ngai na Tanganyika abi te président nakosalisa problème te baguitariste baye mwa ampli moko tozosala yango barépétition azalaki bien boboto tosala boni organisation okuti parce que balobi bino mingi bamusicien akala mingi bozokufa pauvre mpe bozozala négligé lelo tomoni Rajakula azangaki ya mosusu tonga ya 500 francs mais tomoni bamusicien bandeko na bino bamusicien baye na baenveloppe donc na minute oyo famille ya Rajakula ekoki koloba te parce que musicien nyonso ya république démocratique du Congo atiki mwa lomeya mais ntango moto azalaki nano envie abandaki koluka moto oyo asunga ta ye mpona azwa ta mwa kisi azwa ta mwa tonga emonanaki te mais lelo akufi tala ndenge bato babimi yo oza papa na biso esali yo ndenge nini papa dilu ya komona organisation na ndenge mpe lelo bokomi kokufa pauvre surtout bino bato akala ezali esengo mingi ndenge namoni lelo mais soki otali bien responsabilité wana eza na nani ya gouvernement puisque omoni baœuvre na biso faut ezala protégé malheureusement eza protégé te lelo soki otamboli na kisasa mobimba bavoiture ndenge na ndenge eza ozobeta miziki esika bafutaka vignette epai mpona biso tozala sokoda ezali wana papa dilu sokoda ezali nauti kosolola nani na administrateur toyebisaki bango ke ifo bazwa basala baccord na hotel de ville mpo ke tokozwa bapourcentage wana ya vignette parce que bavoiture nyonso ebetaka miziki soki tozozwa biloko mbongo wana tokokufa pauvreté eza baœuvre na biso mais toza protégé te tozali protégé te merci beaucoup papa dilu tozwa mpe baancien ya empire bakuba chanteur ya japana donc ye azala na Rajakula mbote papa mbote kombo nani Jani Kota Ascoral naza Ascoral ya Mutamutu naza l'un des premiers musiciens ya Mutamutu Rajakula biso nde tobandaka na tosala première sortie osalaka rébellion ntango autaka zaiko mpona sala orchestre na bo eza rébellion te ezalaka ndenge wana na Afrique na Congo soki mutu alinga asala eloko ne akoluka arecruter bamusicien na ye bachanteur na bamusicien soki arecruter après nde akosala eloko na ye bon yango Mutamutu mpe azwaki oyokala nzembo moko te alobaka ke ndenge nini biso tosala oyo mitema na biso elingi te lelo ngai Mutamutu kula nakonzemba sentiment ya motema na ngai donc yango wana danse nini okutaka na temps wana danse nini bosalaka kutu na temps wana oyo esalaka succès ntango bobandi orchestre mbali luketu lumbwa luketu luchen yango nde oyo esalaka succès na makutara na tigele idiaka ndunguzi pende mama na leya kulamba sakasaka munene pa kofit betu kudi ya pondo wana tu eza mutuka munene oyo ekangi nzela
nazoexplike yo na bareko babareko batora nyonso wana eza badanse oyo ezalaki na kati ya 6600 fase abanda ocrée yango na ndenge nini Raja Kula bon eza ndenge abotama nango abanda na sonzo tara na zaiko zabale na mpire aye na pompe execution na epa ya victoria pakester donc asala ebele bamutuka munene bareko bazabale badanse eza ebele. Dernier hommage na yo okoki koloba nini na bato tout balandi tant que ça premier musicien ya station Japan oh le lettre l'icône marqué non eloko mo botiki te bobeta musique mais bozate na eloko mo botiki te okoki koloba nini d'abord na bato baye ko assister ngana koloba kana lingala toloba akende kopema na kimia donc musicien ndenge zaka na kufaka te baloba ngo bien les musiciens ne meurent pas papa eza bongo musicien kufaka te ba œuvre na ezoloba donc mutamutu toza na ye donc topesaka nyonso na nzambe merci na nzambe po nzambe baloba toute circonstance na makambo nyonso topesa nzambe merci c'est ça mutamutu en tout cas akufita azali na biso. Merci Védulu dernièrement on a bateau balandi yo na bateau va se retrouver hein, parce que bateau va se retrouver na pesa papa mbote bonjour mon jeune frère. Bon, Nada ton fils, Nada Moana. Bonjour mon fils. Bon, Naroloba Mingi était dans un peu bref. Raja Kula c'est mon ami. Je dois aller ma première fanatique à Raja. Je te na comment Roger Raja. Roger Bani na Loza, na Grande Yaya, à Kezaïko, Babini Sonjo, na Nenge, à connaître parcours nae. Roger formé Basta Rebelle. À l'occurrence il y a son nom dans la quartier latin. Nono ba diamant, quartier latin. Petit japonais soliste, il y a maison mère. Et puis ça dit danse, le roi Moutou comme le Kanginzela. Sauve-moi de Balouketulumboa. Donc, Azaki vraiment artiste ou Tombola qui le Koumou Banda. Vraiment, la Roba Mingité, mais que son âme repose un peu. Et puis je vais dire un mot. Est-ce que tu l'es lié? Et puis c'est la première sortie dans l'année 1985. Et puis ça sera sorti et pas peut-être le lire. Sorti avec plein à craquer. Donc pendant les bouquins dans le jour en haut, il y a un terreau lélé, tu kati ba boulot, tu bêtis ba pièce ba nini po, il y a qui prêt à japonais. Mais ce pas japonais pe, fait tu bêtis ba pièce ba western ba nini po, tu les lié mais tu les pour. Merci la parole. Papa Dilou, batu bazali kolanda yo, Erline Madame Nabiso azali kolanda yo, batutu balingaka yo. Okoki koloba d'abord nini dernier mot na yo na bato bamona okala bana poto bana Canada bana partout balingaka bazala na apaisement na bango merci mingi mpona ndenge balandaka ngai mais bazala na apaisement na bango naza kopréparer mwa banzembo ebele otiki miziki te ozalaka te eza na kati ya makila ozwi retraite te eza na kati ya makila mais tokoki kobimisa banzembo okoka ndenge wana te il faut ezala protéger lokwa yo po koma lokwa avien bombenga okutanaka mwana bato ya génération na bino mwa koyemela bango banzembo akala mwana baplace mwana banganda mais ntango ozoyebisangaki ozoluka okota studio nde na kamwa okama te puisque biso toza na génération mpe eza nanu nga namoni ezali nano mais kosala baenregistrement ngo boye te il faut ozwa moto oyo akoki kosalisa yo et puis baevre wana ezala protégé mpo ozwa badroit na yo ya ndenge ebongi ko obebisa yango boye te lokola lelo bakoteka banzembo 1500 francs 500 francs alors ke nzembo na studio moto adépense moins $5000. Non, il faut vraiment réfléchir pour préparer yango po ezala mala. OK, merci beaucoup papa. Na sur tokozwa na émission mobimba toya na ndako tozwa numéro pour to sala vraiment émission batu ba mona Védilou to solo la vraiment makambo akala parce que biso awa bongo ne moto salaka. Merci beaucoup pour natana. Merci. Bonjour l'honorable. Bonjour. Comment nio eloko Salina Bandalungwa vraiment au soutenir Bob Sec ya Raja Kula d'abord ma souvenir ni d'abord au Bobi parce que ba te belé ba comprendre la position de est-ce que l'honorable Francis Kalombo a rappelé moi la Bandalungwa solo binga la moi la bandal tenant ce quoi la moi la bandal bandal et misa ba te belé
Et là, à Liboso, on a informé Bino Félix, c'est que derrière moi la bandale. Autant à Botama, parce qu'on fait la awa, autant à Botami na King, adresse et à l'hôpital, les alliés en bandale, il y a bandale côté à Yanini. Gentini Gobila, moi la bandale. Donc bandale, il y a un prêtre belé, Bimisa Mobutu, moi la bandale. Pour na Kimbondo, on a voisin dans Mobutu. Donc, tu vas la bandale, tu vas la mabélé. Raja sali honneur dans Mboko et au moins la bandale. Donc, rien à dire. Je pense que l'artiste est un coup raté. Tu regardes qu'on honorer l'artiste, pour y honorer Bisso, tu es pour honorer l'artiste. Ma souvenir, nous regardons pour Raja Kula, parce qu'au lobby, au Botamina Bandalunga, moi, quelques danseurs, il y a à l'époque. Francis Kalombo solution. Et belé, tout le monde a la guerre, a bandoulé, a dério, so comme ça, a yebi babilo ko na ta yebité donc nga za vie na nga tout ça que de temps la répétition na e to la danse na yebilo ko tout. Donc ça veut dire via palais quoi. Tu es un homme de la culture aussi parce que tout le monde s'intéresse à rapper plus ma casse la culture. Ben justement on s'intéresse tout ça là toujours tout la toujours tout ça la rapper na bango to participer à na bango to make up moto lukato la ma musique mais ils allaient qui ni nangate quoi voilà. Dernièrement na bato balandio to barota là-haut bata monde entier barota là-haut na babsek ya Raja Kula okoko yebisa bangoni. Ben to ça ngora ki Raja Kei mais ba œuvre na etikali ba danse à salle etikali to encourager ka bato ba artiste ba continuer œuvre etikala ka. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Balandia Erline Chikeva Kimbangu Télévision, Bolingara Mingi Peggy Titan, l'intelligent de la presse, le parallèlo, Lelo, Nayambele Bino Pi Roger Mwana Mboka Toro Solo Lanae, Maïmatali Masolo à Maison Mère parce que Tozo Kave Nabiso Weranson, Igor de la Forêt, avec que Fungola par rapport à Maramoua, il y a des confinements dans la ville province de Kinshasa, Weranson quelque chose se prépare. Tozo Solana Pi Roger Mwana Mboka, oh déjà Tozana Ewa, Mbote Ndeko. Ouais, Mbote mon frère. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu santé. On a aussi les locaux, on a la Kana, Tango un message à maison mais on et ça bon moi mboka pi Roger na lolaka ya lingala bon moni mamuna elone loza na place sango to na circonstance bien te to na circonstance ya moni to koki teka ko sa mambo to sala donc voilà awa to zara pona matanga ya moni to focaliser to moni présence ya Weranson parce que ba ebisi biso ke balobi ke Weranson ba danse muso ebi na maison mère Weranson auta na pa Raja Kula le loto lo ba ke Weranson aza parmi bateau balinga ko compatir mawa na bandeko na bango surtout na ba grand frère opé ba yebaki. D'abord Weranson c'est l'ambassadeur de la paix. Weranson c'est quelqu'un qui oyebi cause la sociale na baninga na tanga bisengo pe na tanga pasi donc c'est ça Weranson Weranson assiste à ba matanga ba artiste musicien yango le rôle les aki grand frère na bandal mutakofi parce que Raja Kula mona bandal donc mona bandal mutakufi Weranson état que leader à bandal donc état que le représentant mutakumba charge ya bana bandal nyo surtout il fallait gazala wana a représenter bango ndenge o mona donc Weranson azaki di débit ya makambango ti lelo oyo prévenez que Weranson tayambi gouverneur de la ville na kati mabele message nyoko pesa bato ba message azaka ya mawa ya compassion bino botapso na musika ba Alain Bitika na Belgique ba Shell Dansukula na Lyon ba Mère Zouzou na Lyon donc bino tout bota biso président Golf Kizo la bino moni le roi de la forêt ko compatir na famille vraiment to senra bino peut vous soutenir famille moralement et beau l'ensemble de la famille Raja Kula parce que nous avons perdu un très grand artiste oh il appelle ça 6600 phases à danse na mboko ba kitisela mata otobinara et utande ba kotirana. Merci beaucoup Erline Kimbangu TV zotala bino atutu ni Clawenge bino bo valider o bandali bandane yango bolela Raja Kula bandane yango oh kapana bolela Raja Kula artiste munene na Raja Kula oh Clawenge bana bandali oh bana bandali ya solo yateke o sala mobulu na bandali uta bumbute oh bango tu bana bandali bazana ba parler na bandali donc ba kolela Raja Kula donc la famille za reconnue ma adresse spéciale donc bolela
mpe na biso Rajagula tomoni bayangiama baye gouverneur de la ville aye donc wana esengo ebele kaka gouverneur de la ville aye matanga ya Rajagula bongo yo mission mo bosoko ye na ando yete ngo porter benelo chanti ngo gade aye yangiama ye donc bakofi pe bayaki merci beaucoup wana poto tongo bana bandal imomona bakopeto eza o artiste miso ye na ote si ozala na bandali te o mona mwana bandali papa omona onga grand musicien soko ye te to oza petit oyela biso to grand bazali awa na profite na bina file malgré qui même na mutangila lobela ye keto na ye tina tv kokata ayoka amona akite na nyo wani meona bana bandalo qui même na mbongo bazo podium ya sur mbongo obéir na classe civile homo civil ayabake oso do bake bandele ndima batu to ndima yende babeti biso ba matraque to ndima wera son to mimi to ndima bebe filo betra bandal to tamuse mutakala